www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege mboyo lele, kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele. Bonjour chers amis internautes, quand est tombé sur le mabino na www.potonapoto.com biso za musala. Alors les lots libino si je me rends très important, to yobela excès de dot anaki. Mon bali so nga bala okuta na difficulté mingi. Famille ba romo bali sa moi c'était mais comme obima roi famille romo oteka moi c'est. Sur cette okuta na quelqu'un de comme balio balimba ba mais ba difficulté et quand toujours bango. Na sanga mote na ndeko Glody o to sa na interview. Bonjour ndeko Glody. Bonjour Madame Béni. Vous allez bien? Très bien. Ok, na sepeli kozana. Ndeko Glody, phénomène Kinshasa, phénomène excès de dot. Et tant que mon bali, na bien que amsubo bali ça. Ou bien to kama sola ba koko na biso de bali ça bandaka. Na tant akaleza ki ka symbole mamu wa mo eloko boye e bala. Mais na turo yo di bala et comme le rose teka moi si. Facture comment le que belé yo amsuba ndormi bali bino mo pe bo mo sa biso kinko. Et tant que yon de comme balo lobeli biso ni. Bon, maman, et comment passe na mboka la biso? Na mboka biso comment ce qui ko bala moi si ezamba ke bazo teke londe lopao. So ba teke lopao ezamba ba teke londe voiture. To yim na tango kala koko la biso ba mama la biso ba balara na ba mbongo ya mikie. Boko ya boye obala moi si ba représenter te semble so mungu semble so boy. Ne fiske moi symbole mo ke la si obali moi na ba te po akoma ya yo pour di bon. Non, ezake obali mwana bango honorer un d'abord famille na bango opesana mwana bango valeur oya biso lelo koma na ya obala mwana bilo ya senga facture boy mama soki otali facture na yo moko simbi moto oyeba te na robanda yo moko na poche no oza na capacité moko ya exemple 3000 mais ok ya ko senga facture boy eleki na mon oyo tie na poche donc tozo comprendre phénomène te toyebi te to sala nini tozo yebati yango moni biso ba jeune mikolo tokomi naza besoin na bala moi sina linga moi sina makasi tellement la famille na bango facture trop na préféré na ngai na tia na nga zemi na santé na ngai po asala ni et facile tenga moyen oui mais ya solo na zo ça et ko facile tenga moyen pour na sa nini et qui tient moi to na to bon mon que moi na ba santé moi ba ya na ba facture na bango ya ba liste longue et royal sauté ya ngala biso ba jeune comme on na jeune mo ba santé moi là ba tout mais azana facilité ya ko bala elo ezo bo mabiso facture ya dot ba para la biso ba la biso ma ezate ke to bala rabana bango poto ke na bango soki wapi non to bali moi na poto honorer to pesa valeur moko na famille wana ya ngwana nde bayo la biso no ba jeune mawa tozo mona misali ezate passe za makasi donc tozo se débrouiller na moi mikie wana bango pe ba facilité biso poso na lingi ndeti yo ezate ke na lingi yo po okoma ya ngali bela ba otekela ngaote soki famille na bilo ba na likambo yo ko sunga bonga pe no sunga bango soki so ba tekeni ngo exemple na $15,000 ata papa mama e mais no tuna bongo botekela nga mwana bino esili donc pesa biso fotité ya wana to sala bongo papa donc ya ona ina loba na ba famille na biso ba papa na biso ba mama na biso surtout na ba ekolo to yebi bango facting na bango ezanga surtout moto ezanga te donc déjà ba sengo moto ezadi ya tala likolo wana da moto apamba groupe ekozala donc facting ezamula itro et pourtant ça les a passe salaire passe ba yo biso ma ba kiti satamuke biso nyoto ana posa to otambola moi loboko za ata na valeur moi loko wana esala moi bien ya ngwana vraiment tozo senga na bango vraiment ba mekata redoser ndeko Glody le veli biso bien abiso se oba les anango mais babilo ne ba parents to senga ka eleki trop et trop yo mobala préféré ne a saintene moi si antimana tangambo mais ça c'est moi c'est encore ma kilane obo ya makilane te wanyo so eko réduire to ya facture abili boko ne ana souci la tapete
comme vraiment marié légitime baye peut pimpi et mais toi la facture est élevée ce qu'on dit que glodier tant que mon bal pas bi kozaka ayumate kozaka chez les parents te mon bal ya lukaka n'importe que ça là moi quelque chose étant que mon bal se débriaka si qu'on a ba économie non nyonso salaka ce que le but que au bala malgré tout famille peut contribuer à ne fût que quelque chose na ba économie non nyonso et quoi atteindre peu niveau li bala te soit c'est pas un bien bala les alaka manque ya volonté non ils ont un manque de volonté te ngala ko sa économie na kete na yé na bala moi na la bino mais maman la réalité te vivre mikolo ya ngwana ndezo rendre biso vie difficile na ko za na économie na mo bona bino na c'est l'économie na ya inane on a vu que bon no bomba ya inane pona ya bala moi la ba exemple na c'est l'économie na zui $1,500 donc on kende na ya ko présenter comme exemple la pesi na ya ko se présenter bobo maman tant bazo ozo senga kaka donc na ko mo benga ngobuku abo moi tant ozo senga buku wana mama la o miyo keli ba oleli donc valeur na yo nyonso o tiango na se yo c'est 1,500 mais kuna déjà économie na ba 4,500 yebisanga so na pesi 4,500 est-ce que botel avenir ya ngala mwana bino lobi bino bozo bon bo sepel bolie bongo avenir à moi la bino to yeba ngote ngala ndeti ngala ondela abona la social bala makasi na la social bala makasi mais na bibi que peut pas mbater ata moi mora déjà pembe lelo yebi mara budget des atis azala déjà wana kuti ya lobelate aza wana kangani masolo aza ne mais to sambela nzambe apesa biso ba moyen ndenge ekosima mais na yebi ke na ba famille o ba olanda biso na minicho to yebi ke ba oyokela biso ba jeune ma eza soute libala ndenge zalaka kala mola koko na koko babala ni mabala ekoma po ezala elengi fo ba jeune parce que po ba jeune otozala bien ba mama na ba papa botalaka te na tangisaki mwana banda maternelle ti lelo non so botali bongo bozindisa biso donc boyokela biso mawa bodose so basengi na reperso exemple mama langa moko ye abetelanga lisolo tombe ko senga babala ye et comme ça ba balé na $100 à papa tika boya solo wana waka awa na kinkara na Congo donc famille wana et famille moso otelo ko lova kitoko apesa nga ba balé na $100 à papa mobali ko to akanisa ka soki ba ko sengi ndenge to ba sengi $100 mobali lekeli amituni pourquoi ba senga nga $100 famille à moi c'est ebenge vandi so bino to pesi bino moto peso mwana biso teke to tekeli yo bosal déjà relation moko lien moko entre binomi bali yangwana aux ans besoin honorer moi ti lelo bazana à plus de 30 ans de mariage bavanda c'est ko biso lelo et comment oko bala boya ba sengo $15,000 ya na somba lopango na ko bala oyo moi to bando banda au moins que $15,000 yo mon euro yo non $15,000 mato e gagne ndeko glodi to sepeli merci na ndingo répondre na ba question na biso et sur ko pe satama ba big dédicace soit au bien mon carameno a pembeni lo raison ra matériel o pese mo ba mbote na bato ba Hollanda biso bandona biso po émission esalema ya poto donc bandeko no bike bana poto ko zangi so bora ba mabanga te ba Hollanda bana awa na poto ba nyonso mabanga ya bango esa ba bien bon ya liboso na opesa mbote na oyo asala ke lelo ngala za na mokili na opesa mama langa Vero mbote place azali na pesi oya ngai na benga ke mopanzi motema septembre lekala mwasi oya ngala lingake mingi na pesi mbote na pesi masala ngai ya niki bokonza zandu na pesi mbote makasi na pesi ndekolanga divine bakanadio au me la place aza na pesi ser nanga Gedali ya Konde ye na lingake tellement makasi na mwana biso bébé Rexian ba umela makasi bazala toujours likolo na lozikola na sepe na yo moko madame Beni talaka la sepe anzela li mais pas mbola merci toujours dans le cadre ya parcours toujours dans le cadre ya rencontre na bando na biso mibalo ba olela ba kokate ba biso ba oteka biso yo toni si réellement ba oteka biso alors pourquoi ce problème na famille ba luka ba solliciter bandeko na ba luka ba solliciter ba mibali na biso alors to na cadre parcours to kutana grand frère Magacho za oh yé pas expliquer biso ba regret na epena ba tristesse na concernant augmentation ya facture à na Kinshasa. Bonjour Ndeko. Bonjour. Bonne nuit. Très bien.
Oyo kango na bité o assistant déjà na mabala attend wakala. Ah bon on va bêter la li solo après maman biso ba bêter biso ba solo. Ba maman biso kala babala bango bien. Mais le biso le ba jeune to mo souffrir la mboka tala ba jeune to mo souffrir. Ba maman comme ça bana ba lo ba shida. Au moins maman tinda mo na e banini. Biso pe to ya pe kuna famille to bala mo na fati ko ba tila biso. Dans ce que bana besoin tous biso bana bango te ba mati la biso fati to ebite so em so pour na mboka ndé tambola. On a évité pour na bongo. Ya biba matia bango facture le roi bakana bango. Alors que na mamba bolingo ezala juste symbole. Mais biso awa na kina vite soit bayoka ke ana kin bongo ezebele. Parents en banda commerce na ye na mutu ya mutu na mutu mwana. Ebi ke lo so na balisi soit un tel boy na mbongo bo futa ye. Yangonde esunganga na banda commerce. Alors bando ambiso mibali concernant regret news on a monté molingi moi chérie na yo bo vivana ye bo ensemble na ye mais si siko za na possibilité yo bala été et tant que mobile o réagit sarandeni pas na yo na si journée zalandeni net biso bo to biso ba coopérateur biso ba musicien oza mona la mon projet na o bulo bala moi si mais na projet ngo tage mbongo ngo bule o bulo bala moi si na mbongo ba para ba singa non mke mais soki na bamboka lokwa bangola okina bamboka lokwa babwaza ba filicide o senti que ba jeune ba moi ba débrouiller ba mbongo mke ba so ba cop ba mo na capacité o kelepe o so ça peut moi si go bala moi si mais biso alo na Congo koma msalo na pasi mbongo no so pe ya mawa ba mama o ke pa ba bokilo ba mbongo ba tsela do o mona ke yela moi so ko mesa na bolingana bana bo mwana bokoli mais moi si arrivera yo pour riva moi si mais comme on a la capacité mo mbongo na muke on bala moi si moi pas si fort et là on a senga mboka oyo ba gouvernement ba continue biso batela biso malikam oyo to lima to on a besoin social ba ya to débrouiller na ba pasi to ça la peut bien mboka on point ba père na biso lelo ba na besoin que biso lelo to kunda ba parents na biso mais lelo ba parents na biso ba mo kunda biso poani ba jeune belé non ba mo lukambo na ndenga ba science. Ok, na ba science ça simbara kisi pour azala ninga na bala. Biso siko ba to boya biso ba science to zelaka ya nzambe. Donc to éviter gouvernement lukaka solution pour na biso ba jeune ba to début na ba pasi. To ala besoin to fouter la carte to bala moi to tata ba le péter ça biso moi ja bani. Ya mwana bani. Donc mobile à l'élite qui réactionne to qui regret na ya le biso social les aki bien en bon quand même li bala pe nyonso ngeza ka bien et tant que jeune ba jeune biso ba le la lo pété et lata ba déclarer jusqu'à quand on vendre chez le parent jusqu'à quand on va nous vivre quand on cachette na ba copine na bango projet zali social li bala zali mais moyen financement et aux à la passe exagération paye ya ba facture y onde ça la bango ba se plaindre na micro na biso bo to comme na suka émission oyo merci de komagacho pour la disponibilité à ton ayo alors ce recopé sambote na bato bo Hollanda yo de partout opesi bango bambote et belé na plein succès ba opé baza libali o jusque là non va trouver compromis na sujet libala comme conseil ni yo recopé sa bango avant to chiter bon na pe sa bango conseil na pe sa bango baza pe précipité baza précipité to lukara bala bani na Congo to débrouiller era tika foto te la peka gouvernement era biso pe ba jeune to ko bima pe na tongo mo sakino boya no kuluna lukaka mbo na passe ba opi bateka ba papa bateka biloko belé era teke bango ba era teke bito l'équipe bango po bito vana ba parler ba nité era foto débrouiller ba na mboka o pe soki o débrouiller te o finga ba konzi tango ko finga ba konzi bon mais moi je suis aussi kala ba kacho et on a ça ba jeune belé to débrouiller to lukambo na ninga courage na ninga kisité na ninga ba courage. Et Simbaka toujours. Et Simbaka encore qu'on dit mes alignes sur les cabines. Si ko bambote na bato ba Hollanda. La mbote na pesi masalanga bobo lumina na pesi divile bakaladio. Talaka moi sa taille. Na pesi maman na bébé makamizi les bébé akasia na pesi les amis de Masimani manyo sombote les amis de Kanda ba masalanga nyonso na pesi ba mbote na kata Congo. Merci beaucoup. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto
www.potonapoto.com. Olingos information, Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Natuni tieto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne mbote belé na loba mingi te pe mana moi ça zemi. Bonjour maman Titi. Bonjour ma chère. Nous sommes vraiment très contents de vous retrouver. Nous voulons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Peu importe, le sujet est très important. Concernant aussi, il y a facture. Ah ouais, surtout na Kinshasa. Ndeni ba famille ou bien biso basi to réagir saka. Olingi baba la yo, olingi polonga chez les parents. Bac pela ta lo pété. Alors ba parents ba comment initiative ya wana kuto zate ko bali sabana. Mais ba comment initiative plus ya ote kabana. Concernant femmes, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant tous ces genres de domaines? Ba parents mingi ba comprendre te. Ceux qui batumi balé ba sangani mobile, parce que Bible l'homme quittera, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce que ce moutou a Monique a comme la capacité à connaître kobala. Aïe pas mes parents. Ben mes parents me sont en comprenant comme ça bana bango droit marchandise. Mais dès que tu pas ba kasayen, na ebi ke libala ko yata na $100, au bas au PC aux moi si na OK. Mais qui ne comment le rôle de marchandise, nous avons commencé à programme, il y a commerce qui est en bon wana, mutu se retrouver dans le bon wana, il faut qu'on aide bana, aider bana, bana sur balingani, aider bango bana, surtout ba fait tourner dans la rap pour nous se pesa baninga. C'est telle la réalité des choses. Les balles les en ont qu'à d'autres. Surtout que na ba religion wana eza pona to sepelisa ba ninga na biso to kola na bango ezala bongo mais nga na conseil na pesa na ba parents en tout cas ba mécanon ko changer rythme na bango wana ya ko zo bala na bango lokwa ba marchandise ba bala lelo komi mbali ba komi ko banga ko bala azomona asala bilan matam susu asali bilan na epo akende ko bala. Il faut attendre $10 000, mais $15 000. Mais ok, $10 000, $15 000, c'est beaucoup. Donc, il y a $15 000, $20 000. En tout cas, mes parents vont un peu changer. Moi, méthode na bangwana ko senga d'autres il y a $2 000, il y a $1 500. Tant aux autres ça d'autres à $1 500. Ce total banda ko soma biloko. OK, ndeta mso ko matana ba $5 000. Au moins tozo bazo sunga bisote. Yango zo mona basi bazo tula mingi. Mabale ezate pour nini mutu azana volonté ko bala, mais zo raisonner na kende ko bala, tant na kende ko bala ngo facture, ko luka facture ko bosenga nga mulai na sali sa fête masanga nini et comme ebele. Au moins yango mona bana musu comme na États-Unis et ka zemi yaka to vanda. Zo mona en tout cas na osenga ba parents na biso ba boti na biso ba bota biso to na bango mingi ba mekampe ko changer na méthode na bango na bazana ngo wana ko komisa biso lokwa ba marchandise yango zo mona mabala ezozala te misala d'ailleurs pezana te misala ezate mboke komi pasi mbongo zo mona na te so omoni mona mobali ya se maintenir à balle en tout cas aza mutu ya ko féliciter faut pas ko décourager mutu azana posa ko bala bino bokomi ko senga ba facture belé ngana yebi bato belé ba à partir ya facture abaye pe libala abala pe soute aloba pe su momo côté makambo pe sila ka boye moi si patikali na ye yolela donc avandi na ye ba yebi se pe lo moto mobali azu na ye makanisi na ye mususu comme akende ko bala ne place mususu place oyo bandimie facilement te c'est trop dur mais oyo ba se comprendre ba parents ba compréhensif que ba yebi ke libala eze loko ba to mi balé ton mutu ndimia bala il faut quand même ko aider donc dans ce sens là donc les parents ont quand même pour changer parce que vie comme il passe mboka misali zate mbongo ezomona na te so mutu ayeko ba elo mwana en tout cas il faut kokumisa nzambe toloba komisa nzambe aza pe mutu ya ko encourager aboya kende de gauche à droite aboya kende na kintsweki aboya ko kende na ba coin aboya chazemi après ba vivre libala moko kaka yaka to vendre te alobi quand même honorer moi sinae faut quand même ko faciliter tâche faciliter tâche ça peut fier pour na ba botte donc dans ce sens là
Ok, tout le monde a une réaction à maman et maman Titi. Parce que maman Titi, pour nos parents au bazar mingi attendent 6 mois depuis l'école maternelle, tina études universitaires. À tali bilan un bon on est au y a dépensé pour na mois d'année ya bi moi nanga non PCK pamba boité. Pour na mois nanga ndina tangi c'est aza vraiment intellectuel. Donc aza obligé na balisser na mobile aza na bon pour que pour biso libala comment le quoi tour à tour. Parents atangi so que na suka yo faut bala pour travers mbongo na yo moi si ya libala ya ko faire voyager bandorona mi bali ou bien à travers mbongo na yo libala occuper ko bali c'est sous bandorona mi sous mi bali. Concernant ba parents au ba mona ba bon le roi ba objet atangi so na étude à makasi donc yo peut faut fouter na ndenga makasi. Ya on peut d'autres sous d'autres comment on peut ko yo ya atangi si yo peut faut fouter pe na ndenga on na ndenga makasi. Pour ba parents ba sala mi ba tala non sentiment ya bolingwa ba te bon ba tala plus le bien matériel. Pour ba parents ba bon conseil ni yo ko pe sa ba conseil na ko pesa ba parents na tout d'abord de un na ndenga na yebeli ce n'est pas obligé c'est obligatoire te que au boti mwana il faut mwana wana a sa eloka ba bolamu mususu wana zo boko na mwana nga po un jour il na ko lemba yende azwanga en charge eza ndenga wana te. Ce n'est que normal, ceux qui parents nanga aza kolemba il faut na salisa. Ce n'est pas dit que le ko yo tang singa ba classe pour dépasser que bambongo na yo il faut luka ke ngai na zongisela yo eza le ko bombisi ale ngai na koli après na zongisela yo kana to botaka bana pour un jour bana na biso bazala bien balobaka ndeti nga lobaka o nga na rata na vie na ko kolinga mwana nga raté te. Il faut que ça bana bien, on a des devoirs de parents. Il faut que ça moi ou bien à l'instruit, attendre la classe malin moi à la moutou na vie. Tant moi na autant mon nzela ba autant moi na oh moi na watelo pumbwe oh moi na ya pumbwe na madame na ye Deborah ozomona tant moi na grâce à autant mola ba oui moni ba moni grâce à pumbwe ndenga komi lelo eza grâce à ba parents na ye ya shula na wate le pumbo zo comprendre donc bon mon appel moi nanga zo tambola Regina nanga ba otala ba bi au moi na titi ata papa na ye akipa été ce qui pas n'était mais maman na ça ba faut moi na za mutu na vie donc c'est comme ça parce qu'il y a des parents ba zape ba irresponsable akipa ni moi na te ayibi ndi moi na la te ayibi ndi moi na lia te ozo mona baza na bango mais ces parents se donner à bipesi à travailler pour moi na za la mutu mais c'est pas que il faut que moi na comme moi marchandise na ye wana nde wana te wana ezala te tout ça la bolamu na bana na biso po bazala bien ezala fier na biso ba parents dans ce sens là. C'est pas une réaction à maman Titi. Elle a été vraiment prête à nous répondre concernant la question de biso nyonso. Atali biso bana atali peu ba parents devant nini étant que parents yo au ça. Les a été que so aux parents autant que si moi non donc moi asa obligé te que ya rosali so na ndenge yo lingeli non mais pourvu que yo sali devant na yo tant que parents. Exemple moi appelle si bien si bébé na Regina. Bébé na Regina collé à tambo moi ope moi na matiti c'est comme ça. Ba c'est plein moi na pour suka okola et sa fierté plus c'est ba parents na. Pour encadrement d'abord son encadrement et parents na ça bien moi na peu éducation et banda ko évoluer bien. Alors maman Titi comme mot de la femme ba dédicace na yo ba mbote na yo na bato ba Holanda yo na site na biso www.potonapoto.com okope sa bango que le bambon ni comme mot de la femme. Na pesi nous merci na yo muto benginga to solo là en tout cas merci beaucoup na pesi merci l'équipe no mobimba naza ko pesa ba dédicace na maman abotinga na lingaka mingi maman Regine Bouilou aza fournisseur na Matadi na pesa ba mbote mingi naza ko pesa mbote na mwana nanga na linga mingi Raphaël Kimboko aza Lubumbashi azo sa examen d'état na Enoch Kimboko nazo pesa bébé nanga Regina ba bizu belé ngalula mulamba magena linga suko tanga kombo ya papa te mais na tanga kaka poza papa botier nazo pesa ba mbote mingi na Pumbwe nazo pesa mbote mingi na Deborah madame Pumbwe na pesi mbote na bébé na mingi pe na linga mingi
tomoni maman titi apesi bambote et pas bafan na ye batune mingi alingaka. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Soulia na papa na ye mobali na ye Watelo Pumbwe na bébé na bango ye moko na Pointe. Alors merci beaucoup. Je profite aussi de cette occasion pour saluer mes amis Merveille Maboulou, Emmanuela Noumix, Gloria Travail, babenga ye sécurité. Côté Azali va que trouble les alatés. Je salue ma maman Rachel Binda Tembo ainsi que toutes mes femmes. Sans oublier mon pote qui est là sur place, Lionel la Queen, artiste. Moi, mon cousin Mouké, je vous aime énormément. À la prochaine occasion. Bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est belée, il y a Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belé beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays qu'on a la carte pour filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film nigérien, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Nisibinopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Natuni tieto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne no bambote belé na loba mingi te pema na moi ça zemi. Pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.